Bonjour bandeko nanga, bon après-midi ezanga mamuluba. J'espère que vous avez si vous allez. Et quand de boki mgongo nanga, la bonne nouvelle est que I am recovering. Na bela ki ba grippe ou ba changement de temps, bisika na kenda ki kuna, mais ça va. Na ngeki na loba. Na banza mingi bolandanga ki cérémonie à coronation ya King Charles III, n'est-ce pas? Ça a pris lieu lelo. J'ai aussi vu le monsieur Mbosso à Parlement na DRC, il était là aussi parmi les invités. That was good. Deux choses j'ai retenu, peut-être deux ou trois, mais la bandina en a deux. Baninga kuna bazotanga kombo à Jesus Christ leur Seigneur et Sauveur. Mais ba dévier ba coutume na bango et leur tradition te. Excuse me please. Tolanda basaleli ki bukoko na bango. Leur tradition est datée centuries back. Mais ba rejoango lisusu lelo à la vue de tout le monde, ils sont très fiers de leur tradition et coutume. Si on a une question, si tu as bino ba Christo et les pasteurs chrétiens congolais, ba farceur oyo. Yezo toki lelo ba prêtre ba mindele batangi kuna na église ya ba Charles kuna. Na yezo bote ya kabiso za quand même yezo. Ndeni ni yezo na bino. A inspiré bino bo encourager l'homme noir à boma oya ye coutume na tradition. O coutume ya mutu muindo, tradition ya mutu muindo, eza satanique, eza diabolo, eza balien de famille. Boete, mais sikoyo, yezo ba prêtre batangi kuna lelo na église na mkola coronation Prince Charles. Wana sikwaza yezu nini? Eza quand même mindela ngo mtu baila kibiso masolo ngwa yezu te. Vous voyez? Bande konanga. Vous n'êtes pas complètement innocent non plus. Parce que mutaye ko kosona mutotiki ba kosa yo, je pense que yo muto se faire laisser ba tromper yo ndo za na tort koleka kutu le menteur. Mais ça n'empêche que to pesa ka tort tous les deux côtés. Tolanda, Dieu nous a créé, le bon Dieu nous a créé. Mais il a mis aussi en nous nos différences dans nos traditions, dans nos coutumes. C'est ça ce qui identifie un peuple par rapport aux autres. Par exemple, neti lelo to moni ba cérémonie wana eza na bango na coutume na bango ya ba anglais na kibukoko na bango. Tokani tokoloba te ko eza mabeto eza malam. Non, ça c'est leur tradition, leur coutume muta kibukoko na bango et nous respectons ça, tozo reconnaître yango. Biso pe batu muindo tozape na boya biso pe ba coutume na ba tradition wuta pe kibukoko na biso. Tokani ce complexe mental oyo eza na kati na biso il faut to boma yango loko ezoko détruire biso. Un être humain, quand tu n'es plus fier de ton identité, quand ton identité est hypothéquée, tango komi mutu moko excuse moi zaka ndengo na ndengo oza susu mutu te, hein? Oza lisusu mutu te. To confondre te entre kokoma tribalisme, kokoma extrémiste, na ba vu na yo, intolérant des autres, na ce que je suis en train de dire, pas du tout. Nous sommes tous les citoyens sur la terre. Nous devons tous vivre sur la terre des hommes. Mais exacte que na lobite que coutume moko to tradition moko ba se sentir supérieur aux autres. Non, ndebo ba guerre bandaka na mokili, ba envahissement bandaka na mokili. Wana nyostoza ba chapitre noir de l'histoire. Mais na azali kolobela makambo positive awa que nous vivons tous dans l'harmonie, dans l'entente commune, mais tout en respectant aussi nos coutumes et nos traditions, parce que nous sommes aussi différents, bien que nous sommes aussi similaires. Tokani, toza similaire pour tous les êtres humains, oui. Mais toza pe na ba différence, par exemple, nga naza anglaise te, koko nanga utaka Angleterre te. Tozolanda, donc les coutumes et traditions anglaises, nga na ebi angote, mais je respecte leurs coutumes et traditions. Bango pe bako respecte pe oyanga ya tanke zairoise, po kibukoko na ngai pe yango wana. Ma bezali soki mundele anglais a se sentir que ya ye eza supérieur na oyanga, que yangai eza supérieur na ye wane komi mabe. Wana nde sika intolérance e kotaka, makanisi ya kodomine baninge kotaka, wana makambuto lingakate. Mais je dois être fier de nature telle que la nature m'a appelé à être. La nature m'a créé zaïroise et c'est ça ce que je suis.
nabotami zaïroise, je mourrai zaïroise. Nature ekendai kotianga makila ba anglais te, etiakinga makila ya ba allemand te. Batuna ba tradition na bukoko na bango. Ba chinois pe bazape na ya bango. Tozolanda, eloko wana na beti sete parce que tobungi nzela mingi. Et je donne toujours tort aux soi-disant les pasteurs et les églises. Lelo bino ba pasteur chrétien boko sakabatu chaque dimanche. Bomoni cérémonie salami lelo. Bao basali ba cérémonie neza banani. Bata basutana n'est-ce pas? Baza basali na nzambe te banganga na nzambe te. Mais bomoni ndenge ba respecter leur tradition coutume. N'est-ce pas? Ya bino boyaka ko na kombo na Yesu. Na bomi coutume nyonso, na bomi nyonso boy. Mais yozo boma coutume, tu es en train de détruire l'histoire d'un peuple. Toto yo bomi coutume na ba tradition ya un peuple, ce qui peuple wana nini. Parce que le christianisme est une religion qui donc on s'est converti en christianisme. Il n'y a pas un chrétien du sang. Tozolanda. Maintenant, peuple avant akoma chrétien azalaki nani? Nzamba salaki nani mutuana nani? Comment yo koza zairwa au convertir na christianisme, ok, à se convertir par sa volonté. Mais au lieu de ce qui s'en est bon, marisu soutina coutume na tradition. Mais ça coutume na tradition, ils allaient établir identité na ye. Ce n'est pas la religion. Bon, c'est bon car identité à notre religion chrétienne et identité à notre. Hein? Te bortang langa komba bureau à l'état ni bosi mona muta koti, batuni identifie toi au lobby chrétien. Ezalaka wapi? Hein? Soko ke na Tanzanie. Atoza musulman kuna bango majorité kuna bazaka ba musulmans. Mais identité na yo, je pense qu'il faut établir koza d'abord tanzanien. Soko ke na Ghana. Oko kende ko bateko na za mo Kristo. Tu dois t'identifier identité na yo. Ozolanda, oza ko pesa droit ya kozala na kati ya mabele wana Ghana de faire ce que tu cherches à faire, c'est comme ça. Religion no wana za makambo spirituel parce que okokipe lobi o lamuki o lobi na moni na kozala sumo Kristo te nga na komi musulman. Parce que tu t'es converti. Hein? Et ça, dans des églises, na religion. Parce que je ne suis pas né chrétienne. Na kola dans église parce que je na trouvé qui mes parents na katia biloko wana. Tokani, mettons na koli, na fungoli misu, na boyi na ngai. Mais jamais na koke na laboratoire na lo baba bendanga makila nyoso nzoto ba effacer tous les ADN o ko retracer nga na Zaïre na za sous zéro. Ça je ne peux jamais le faire. Tozolanda, mais na koki lobi na lamuki na lobi, vous savez quoi na moni na komi nanga bouddhiste. I can do that. Tokani. Donc vous les pasteurs chrétiens congolais, boza en erreur tango bomena campagne ya ko diaboliser tout ce qui est africain. Pour tomoni mundela sali ba cérémonie na ye. Nazo zela na ka ba pasteur bazoka ba mpeve na ba prophétie batangela biso o tango ba pesi épée c'est satanique eza makambo ya 666 parce que bino bomona ka ba prophétie na makambo nyonso. Mais na banza soki ezalaki mutu moindo wana bongeki bozo ba prophétie ya kosakana te. Mais pas ba mindele vous acceptez. Ça c'est être complexé mental. Tala ndenge bobomi nos traditions, nos coutumes, nos tikolobake. Nzambe o ya salaki biso batu avec nos différences a yebitina. To confondre nos différences n'intolérance te. Muto auti Botswana azana bo ayepe tradition bien que c'est un africain lokola yonanga. Donc tokozala na makamusu tokozala nango similaire tolobi na kibu bantu voilà na kibu bantu mibeko lobi ABC. Oui, wana presque tous les peuples qui s'identifient lokola muntu tokozala na certaines valeurs ya kimuntu en commun. Mais na kibu muntu la tozape na ba clan na biso o ezape na ndenge sikoyo bakokono par exemple bazalaki kobalisa. Bakokono par exemple bapekisaka likambu boy. C'est comme ça. Même Bible wana je pense que elle apesaka Israël mibeko bikila boko bomate okozomwasi ya mutu te okopesa faux témoignage contre ton frère te okoyiba te tozolanda wana nyonso ezaki bikila oyo Israël ifalaki pe balanda soki balingi batambola malamu devant lui. Biso pe c'est la même chose. Tozana wa biso pe bikila oyo bakoko pe bapekisa que kosala boite et kokoya na malédiction. Mais tant nzamba lobaki na to pesaka exemple biblique. Tant nzamba lobaki na na Israël.
et kobomate kozwa mwasi ya mutu te elobi ke nzambe adetestaki les autres peuples qui n'étaient pas des Israélites. Non, ezaka kapesi bao mibeko ABC pona bango, voici mibeko apesi bango, mais ezali koloba te ka yini les autres peuples. Parce que ce qui toke na logique wana abimisi bango de l'Égypte bino boye kote ya biso ndenge ba égyptien bazaki satanique, nzambe apesi peuple hébreu mibeko, mais même nzambe wana na Isaiah 19 azoloba nini? Je vais restaurer Egypte mon peuple, Ethiopia ma place, Israel my inheritance. Tozolanda ye wana te azo promettre ko restaurer banani ba égyptien, et puis abengi égyptien banani son peuple. Peuple wana se trouve où? Ethiopia. C'est quoi Ethiopia? La terre de noir. Avant qu'on nous appelle Africa, nous étions appelés les Ethiopians. C'était ça le nom normalement de l'Afrique, la terre de noir. So on est en train de dire, l'homme noir, le jour viendra, ton Dieu va te restaurer. Et c'est de ventre de l'Afrique qu'est sorti ce peuple que nous appelons les Israélites, les héritiers de Dieu. De l'Ikambozoro Bangwana. Je vais restaurer Egypt, my people, Ethiopia, my place, Israel, my inheritance. Tozolanda, mais le col là, pasteur Nabino Bazamite Mayamabe, ba complexé de petits esclaves mentaux qui se respectent. Ce ne sont que ça, des petits esclaves mentaux. Hein? Parce que quand tu tiens la Bible, tu te caches derrière la Bible et comme qu'on dénigrer ton identité. Oza sumo, tu te yona nyama botambola na même pied d'égalité. Comme qu'on fonctionne na inconscience. Bomoni lelo Zaïre tozolo bake telelo za Congo. Pourtant ziki Zaïre ziki normal. Congo lelo tozolo bake baby batumito esala kamala mute maele sila boy pona nini. Mais quand l'église a bien reçu qu'on détruire la fondation ya société, c'est ça les conséquences. Hein? Mais nako defa kaka Bible wana, hein? Bible wana ta nzamba zolo ba ne copiez pas bizale les peuple mususu wana, ne soyez pas comme eux. Tozolanda parce que et qu'il a mususu peut s'appliquer pas inayo mais pas peuple mususu qu'il a wana s'applique kate. Le bon Dieu seul sait le pourquoi tango atindi basage na ye o bobenga ka banvuluzi. Hein? Chaque peuple a ses êtres spirituels o aveaka sur ye. Sikoyo na pes exemple nini na ko pes exemple boy totie mutu mundele afandi na Alaska ba condition naturelle ya Alaska ezosala ke mutu ane fa bota suke bele na mutu, n'est-ce pas? La nature donc atozui africain kobolie mutu kovo aux yeux africains otindi na Alaska ceux qui n'ont kufite na ba malili soka zipika mutu te. Avec le temps la nature va jouer son rôle, adaptation physiologique, changement ko salama africain na tango ye pa boti génération zo kita bana ba bando bimana ba poso ba ko maintenir ki noir ba utaki nango na Afrique te. Ça c'est d'abord un. Et aussi tokobando mona moi suke bele bandi ko bima comparé na tango bakoko na bango bimela ka Afrique. Pourquoi? Parce que la nature est en train de jouer. Les conditions na Alaska demandent que il faut mutuno ezala ko zipika masuno to ko gelé na ndenge moko ezala kate. Tozolanda. Mais supposons to jusqu'au mundele ya pas le penza to memia na Soudan. Mundele na lokal bossa ko sala akoluka batu ba bende suki wana chignon. Pour nini suki na yewane komele mulunge moko ko sakana te moyo rezo bete na Darfour yangote. Et puis avec le temps to komona mundele na posonyo se tumba mi kalinga miye. Abandi ko koma bronzé. Soka fandika kawana abandi ko bota des générations après. Race moko ko bimana bakozala peut-être pas totalement noir lokola ba soudanais mais bakozala lisusu pembe lokola arrière ko na bangwana te. Ils se sont adaptés. Pona nini? Parce que les réalités ba condition ska bazala ke sengi bako maboye. Tozolanda. Donc kopiaka toujours makambu ya batu mususu za nécessairement bien pona yote. Teokani eza lokola biso na Afrique na kibubantu des fois la femme noire est à l'aise à koboline mutu na ye. Ça c'est notre beauté à nous kibukoko na biso et la femme noire elle est belle comme ça, n'est-ce pas? Aussi longtemps qu'on est na continent d'Afrique, tu es comfortable, tu es belle, tu représentes Mama Africa. Mais ceux qui ba memio na coiffe no wana kuna na Anchorage Alaska na ebite oko finga na mutu akataki mutu wana suki oko benge ba kombo moko ezalaka te. Po imagine ba température ba -0 zoko beto na dikosi wana oko luka chapeau mbango. Hein? Ceux qui suki bandi boto na mutu ba lobi to
bongo lusobi na malilio nazana besoin suki ezipikanga moto tokani voilà donc tant nzambe alobi ke pona yo peuple boye ya yo mibeko ya kibukoko no ezali boye nzambe wana asalaki erreur te ayebaki ke pona bato oyo il faut botambola bo et puis eloko mosusu na koloba na bino bandeko na nga tout à l'heure nauti kolobela likambo ya Isaiah 19 et puis soki tozongi na Deutéronome 28 bozomona la punition qui était prononcée contre bakoko na biso et puis Isaiah 19 et puis ça biso espoir, n'est-ce pas? Vous savez une autre chose qu'on peut comprendre, un peuple grand excuse me, Dieu a été très dur avec ce peuple-là. Tokani, oui. Muto yo, tu as été appelé yondo zali la fondation, yondo zali libanga sur lequel l'église est telemela. Mutuana. Nzamba zalaka très dur na mutuana. Même na bavi na biso en détail. Soko moni mutu vi na ye kendaka ka bien abotami na papa na mama azaneka ka bien. J'ai appris dans la vie de ne pas envier Batouana, Tolanda, parce que comme on a certaines choses dans la vie échappées bango. Pourquoi? Parce qu'il a eu la couverture à papa na maman, certaines choses à habiter. Moko mona, moi no akola kutu ye moko na mupepe kaka ya nzambe, a développé ka sagesse moko le kakutu moi no azana papa na maman. Mais vous posez la question, comment c'est arrivé? Parce que moi no azangi papa na maman dépend qui? Na nzambe. Tozolanda. Nzambo atikia lekana na banzela wana ayebeloko nyo formé na kati ya mwana wana. Soko tie bana na mibaloko mona oya mikolele na mpepa nzamba za esprit dur. N'importe quel ngombe kotel malbosone azana na audacité kwa frontango. Oya koli na papa na mama moindre preuve na vie mbanga bandi kolela komi koluka call my daddy, call my mommy. Tozolanda ka moindre test ka mkie akomi koluka bolukele mami na daddy na ye. Mais muto amikolela na kaka na grâce ya nzambe. Ngomba soke ye excuse me. Depuis kala ya benga kane mami nderi te. Ye mami nderi nezala ka nzambe. Tolanda. Donc quelque part nzamba formé oyo wana. Tozolanda aza plus fort que oyo boye. Mais le pourquoi Dieu a permis wana sikoza mystère pa nzambe. Tozolanda. Excuse me. Et puis beaucoup remarqué dans l'histoire de l'humanité, beaucoup de grandes personnes que l'histoire a connues bazapé toujours na témoignage très dur ya kopesa biso. Donc pour vous dire que mouton zamba bengamina na étoile munene na responsabilité munene quand ton héritage quand tu as le 100 royaumes en toi, le 100 régal en toi, quand tu as été choisi par le bon Dieu, attends-toi que na mokili ya batu koza na comportement oyo excuse me nzamba kolinga yo o affiché yo kozala ka lokwa batu normal te. Nangina lo baboy. La race noire. Natangeli bino Isaiah 19 à 23 25. Je vais restaurer Égypte, mon peuple. Égypte là se trouvait où? Na terre de Noir, Éthiopia. Quel est l'héritage de cette terre de Noir? Israël, le peuple qui a lutté avec Dieu. Nangina loba, vous êtes les héritiers de Dieu par la nature. Vous êtes the chosen people. Le peuple que le bon Dieu a choisi. Yango komona wuta kibukoko na biso, il a donné les lois. Na ba tradition, na ba coutume, parce que Israël ne doit pas se comporter comme n'importe quel peuple. Tozolanda, mais regardez ce qui est arrivé aujourd'hui. Le malin na groupe ya batunaye. Oh bakendaki ko corrompre tina église, ils ont sali l'église. Baye ba balusi maloba ya nzambe. Bazubino ba bongo faible oyo bobebisi mibeko ya bino mibeko nzamba pesaka bakoko na bino na kolobelelango par exemple don ya mikolobo koma na ngwa kipede. On va dire la vérité. Wuta ki bukoko na biso eza acte abominable. Tokokene na bino gauche droite te. Tozolanda eza na ki bukoko na biso te, et c'est un acte que le bon Dieu avait interdit. Et qu'on prendre lieu parmi Israël te. Bolongola na mituna bino Israël kuna na peya kana te botanga Bible malamu. Israël lelo bokumisela kabatu ezali peya kana. Noah avait maudit Cana, qui était le fils de Hem bien sûr. Mais Hem avait 4 fils, non? Ces 3 autres fils l'un des patriarches ba Ethiopiens, ba Libyens, ba Egyptians.
tozolanda et leur descendance ne bino bozo koyoka ngai yoyo toyokani parce que bautaki kuna de nord bozo qui migrate vers le sud tozolanda c'est ça l'histoire toyokani so bokamati botiki batrompe bino bozo ko imiter la race ya bakananaïte wana boimiter bizaleli ya bakananaïte. Vous n'êtes pas descendance ya cananéite. La racine est composée l'homme noir, le peuple africain. Musisa wana, eza kanate. Vous n'êtes pas les Canaanites. Hein? Ba utaki na ba grotte kuna ba caucus ya ba mindele kuna te na Europe. Non. Mais bokamati bizaleli na bango. Bo adopter pona nini na ba pasteur na binoyo mitu ebeba kala. Ceux qui batallent na TV, balingi ba copier. Boyebi là où l'église même en Afrique est allée à côté, na tena zomele na Congo. Église même na Congo, et baby ce qui mo beku na na liboso, et mo beku liboso te me pa mi beku kutokuta kana Exodus kuna. Boyebi na Exodus to kende na Bible. Nzambe tanga pesi mi beku lo baka mo beku moko très important. N'enviez point. Ko envier te. Les espèces de pasteurs congolais, tant que batali na TV, bamoni ba mega church les États-Unis, batali ba TD, ce qui peut Jakes, batali ba Creflo Dollar, batali ba Kenneth Copeland, oyo kachero oyo edingwe na biso ya Amerika komone Benny Hinn, batali ba nyosana ba pasteur balingi pe bazalaka lokola bango. Et donc c'est lui qui a créé la télévision. Bien sûr, la télévision était aussi créée pour nous donner des informations, mais aussi pour nous programmer nos cerveaux. Ça, c'est aussi vrai. Tozolanda. Et ça réussit. Pasteur abandi comme mimique, abandi comme envier le pasteur yaba mega church aux États-Unis. Mais pasteur abosani qui représente même les États-Unis. Voilà un descendant d'Israël sur le continent d'Éthiopie, l'héritier de Dieu Tout-Puissant, à Tali Télévision, a imité un pasteur chrétien corrompu qui se trouve sur Babylone. Voici là où nous sommes arrivés. Si kotango envi wane koteli bango na ba cerveau na ba poile minière partout, ba komi prêt à kosala anything. Pour la gloire wana, pour ye pas à la lokola de mega churches, pour ye pe ba monaye. Ceux qui kokota bisimba simba kokota, ceux qui ba bisi fukama il va ko fukama. Anything. Kaka pour ye pe bo monaye na ba panneau ne ce qui peut ba télévision dans son église a simbi micro, a tel bino interpréter, a tel le boko na chibombi na ye, a tel me a tel bino moi charisme, bon moni pensant qu'en tout cas le bon Dieu lui a été très bon. Wait a minute. Mais quand toi tu as imité un pasteur occultiste na Babylone, wapi appelle nzambe na kati na yo. Ce qui nzambe bazaki na posa boza la bongo dès le départ alinga kasa la bino bongo. Wapi parti à ne les imitez pas, ne soyez pas comme eux. Tant l'église est enviée. Tosolanda, et bon tant que l'église aujourd'hui est corrompue. Corruption c'est la kananu nini, bande konanga to solana nous bien. Parce que biso to mona ka la corruption dans la politique. Corruption is a boy. Bon moi netinga mamuluba depuis na banda ko solana bino na base 2016 ou 17 hein, qui remember. Na tikala kaka na position na ngai, moi je lutte pour le peuple congolais. Veut dire ceux qui na lamkeli chilombo mabe akozo yaye. Ceux qui pe kabila na moni clarté azu yaye. Ceux qui na moni papa lumbala mabe akozo yaye. Ceux qui na moni kuna papa na biso Moses Katumbi parce que nga naza branché na politicien te. Je reste sirène na ndenge na ngai nazokolobelela. Boete et là je suis libre. Ceux qui na moni mabe quelque part na kobelela yango parce que nazliam kimbongo amotute. Tozolanda. Mais supposons Sikoyo, un jour, je donne un exemple, notre frère papa Moses Katumbi a dit, ah madame, vous m'impressionnez vraiment, vraiment et vous avez des enfants. Voici ma part, peba na bazozo kaba diplôme pour ça la moi na fête. Na sengité, je suis en train de dire, c'est une réalité. Na komo kolate, oui. Tozolanda. Donc, supposons ce qu'on gagne na raisonné te natali kaka dollar na zui ata ezaleka $1000 ya pamba au moins acte wana ya kosala na zui yango. C'est ça même la corruption.
Tozolanda. Parce que lobby siko ceux qui bebsinga ba lobby, tu sais que Moses Katumbi a fait ABC. Est-ce que na kozala na makasa au critiquer? Non. Tozolanda. Pona nini momoni $1000 wana nazoki ya ye ekomelinga ngambo. Dans un autre mot, on a acheté maintenant moral nanga. Tozolanda nde corruption e yaka ndenge wana. Et ndenge bato sage baloba la petite vient en mangeant. Tant on a $1000 à Moses Katumbi hier, lelo nako kozwa pe moi 2000 ya Chilombo. Lobi kuna nako kozwa pe moi 3000, je ne sais pas de quel politicien. C'est fini, je deviens comme tout autre politicien. Tozolanda, et puis na bungi vision, nako lutaka lisusu pour le peuple congolais, je deviens naturellement maintenant au service ya ba politicien wana. Tokani, voilà. Maintenant to balusango na ba église, comment est-ce que l'église s'est fait corrompue? Na pas exemple à les États-Unis. Les pasteurs là noirs, bakoko na bango tang babandaka église. Bango babando semble un esprit normal. Tozolanda, la plupart des esclaves tango bazo kende ko sambela tuba église na bango ezaki penza tuba bikoko moko boye, mais l'église est un endroit local la famille, ça les a fortifiés dans leur chant. Ils ont chanté their problems away. Tozolanda, la musique et biso ba noir tozalaka très connecté and so forth. Et c'était comme ça. Et l'église était très forte. C'était presque, on peut dire, la colle qui gluait une société. And that went on, right? The government, qui est une autre entity, église, vous savez quoi? C'est vrai légalement, toloba la séparation de l'église et l'État. Ça, c'est ce qu'on nous a dit officiellement, n'est-ce pas? Mais ce qui, vous savez, l'église, on peut vous donner tax exemption. Non. Après tout, l'église officiellement est non-for-profit, n'est-ce pas? L'église fait beaucoup des actes bénévolents, quand on va à l'école, quand on va ce gouvernement aime ça, pour punir l'église. Déjà, l'église est la mingi, alors, bino boza considéré non-for-profit, parce que l'église est vivant kanaba mabonza, n'est-ce pas? L'église officiellement n'est pas là pour gagner profit, right? So, donc officiellement, un organisme bénévolente et puis pauvre parce que baza na business té. Donc non. So gouvernement va proposer l'église vous savez quoi beaucoup toko tsela bino boza la tax exempt. Et puis toza pe na badon toko pesa ka église. Ça sonne bon aux oreilles, n'est-ce pas? Mais imagine toi tu es l'église. Ton existence même tu es là aux hôtels à Liloba, tu fais beaucoup de bénévolat dans la société et tout. Mbongo déjà bo dépenda kanaba, donc ya batu ba pesaka. Siko soki ezala ki bo futa susu ba impôt. Omoni ke kozala mwa pasi po na bino. Siko gouvernement ta li faiblesse wana balobi. Tokoki ko éliminer boko ma exempté bo futa ka sous taxe te. Et puis d'ailleurs, tozana ba programme susu o toko banda ko pesaka po pesaka bino pe mbongo. Aux angi discernement, on dit mi. Oh le bien, c'est une bonne idée. Ok, mais d'abord, il faut se enregistrer. Tala ba papier ba eli ba église. Bo enregistrer. Gouvernement reconnaître bien officiellement. Tant que gouvernement reconnaître l'église, ba pesi église mikanda. Maintenant, il y a des conditions. Gouvernement za mwana tata mwasi na binote azo kabelo yango felete. Une de ces conditions zanini. Tu ne peux pas parler de la politique derrière pulpit nayo. Hello. Dans un autre mot, yo mamoumoulou boza pasteur. L'État va t'assister comme tu veux. Ogofuta ka tax te. Mais kobanda kote ya batu makamba politics te. Un jour, namoni candidat moko alali ala muki candidat politicien atengama. Nayebi qu'au fond de moi, la Bible parle contre homosexualité. Mais moyen à renoncer si ko candidat wana ezate. Pourquoi? Parce que j'ai obtenu l'argent de government et le government m'a donné condition de fermer ma gueule quand il s'agit de ma cambia politique. Gouvernement lobinanga na kokote ya certains matéate qui apparaît comme si nazali ko exclure un groupe de gens. Tokani. Maintenant, je me retrouve devant une situation que mes groupes yabato ba acte na bango eza abominable. Ça va contre mes valeurs spirituelles. Maintenant, je me retrouve à genoux.
Parce que la bête qui m'a autorisé maintenant de fonctionner m'a dit comme ça, ce qui n'a continué à bénéficier de statut ya non-exempt, na badomba pesaka, je ne peux pas renoncer le mal là que je suis en train de voir. Hello. Maintenant, que fais-je? Allez. Nazum pev na bandi kote ya soko batuka prospérité. Right? Na continue kote ya prospérité parce que je ne peux plus toucher na balwa ya nzambe parce que le boko ezole sangai est une main sale. La bête qui me donne, cette bête-là vision est contre ce que la Bible a prêché. Et je me retrouve maintenant na singa na kingo nanga. Je suis corrompu maintenant. Maintenant, I've been compromised. C'est comme ça que l'église a été compromised. Tozolanda. Église compromise nango ezali tango église batikaka le government ba piéger bango. Tolandi, hein? Et dès que bakota kiona église mbala moko bakati foreste akorenoncer suma kam sundenge nini. Or, église rôle nango normalement ezalaka nini? Ya ko rappeler la société bobangi na nzambe. Bible lobi la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse. God does not delight na ba offerings and sacrifice, mais plutôt na obedience. Tozolanda, mais ce que moyen église était il y a la crainte de Dieu et l'obéissance de Dieu exaltée, parce que l'église s'est retrouvée maintenant dans une position et le compromis. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, quelles sont les conséquences quand l'homme perd la crainte de Dieu en lui? C'est ce que nous sommes en train de voir maintenant aujourd'hui dans le monde. Là où le mal est comme une angolokola, bonjour. Et le bien est comme une minorité. C'est ça le résultat. Tozolanda, en même temps on a pointé comme ça pour l'église et puis dans le barak les églises ici que vous voyez, elles sont entité branche moko ya bête de la terre. Donc elles sont andeko système ya bête, azana 3 branches à utiliser pour dominer mokili. Politics, religion and the music. Oh yeah. Tozolanda, parce que music est ça peut former à matéria. Tokani, et c'est que les oreilles entendent chaque fois, et ce côté dans le cerveau, tu formes, donc tu as commande une réalité. Musique, ce qui veut dire musique, na banza même Lucifer lui-même était directeur ya chorale de Dieu. Musique, ezalaka na effet et salaka, n'est-ce pas? Et qu'on conduise émotion moko bo quelconque na katina yo mutozolanda. Boete. And so, bayeba qui peut puissance ya music, right? Parce que les paroles ya musique qui même ebi okoza lozobela oyoki certaines chansons et alors qu'on a sepelaka na nzembo moko kombo nango be thou my vision. Oh bandeko nangel fubo kango I love the words, right? Et ça un peu nzembo bitumba. Je pense qu'origine nango utaka na Ireland, mais ça que be thou my vision, oh Lord my God. Ils ont continué koloba. J'aime partir à tu es ma force. Bolandango kaka, it's really nice. Mais c'est une chanson na rythme na ngona ba parole. Atoza démoralisé, atoza nase ba parole no ko penser pression ya tellement tu as un Dieu à ton côté qui te donne la force ya kubunda. Donc affronte le combat devant toi. Mais bomoni parole, vous voyez? Donc muta telemate yanga ngote mais nazoyo kango na nzembu mbala moko moni pesaka force moko boale telema. Tozolanda, c'est ça la puissance de musique. Tokani, koza pena banzembu mususu boyoki oyoki, hein? Soit etalio moi ndenge moko boy. Parce que musique, cerveau na biso zana aspect artistique na cerveau. Il y a le duality en nous. Tozana partie cerveau ezalaka logical. Et puis, cerveau place nango pe monsieur zalaka ezali plus intuitive, artistique. Tozolanda, oui. Et ça fait partie de qui nous sommes. Certaines personnes parmi nous, cet aspect-là artistique, intuitif, est plus prononcé que logic, que practical. Mais tout ça, c'est le renvers. Tolandi. Et la bête a compris le cognon soana. And so,
government avec les politiciens corrompus, right? Bazawana po na ko contrôler la masse, mais tu dois maintenant capter la mentalité des masses. Il faut au frame leur raisonnement. Tolanda. Na pesa bino ka exemple sous simple. Papa mba asala kanzembo moko esclave. Après un temps, la chanson là, les blancs étaient mal à l'aise. Tozolanda. Na banza papa na biso Vercus Kiamangana a composé kanzembo nzambe mutu mwinda uta wapi. Et puis après un temps, Mindele bazaki mal à l'aise avec la chanson. Bob Marley, azako mbape banze mumu mingi ko révolutionner ba noir. We all know que so 10 ans kufaki na cancer. Yeah, right. Right? Si aye na sima cancer ne wana. Right? Marvin Gaye asalaki nzembo What's Going On. Motown afandisaka nzembo wana na studio ne for a long time. Parce que les paroles n'arrangeaient pas la vision que the government avait pour la société. Government and the music industry, ils sont liés ensemble. Quand the churches baza liés avec le gouvernement. Tolanda. So kozo composé banzembo ya ko élever la conscience ya batu, mikolono na samu kili ya batu e komi numéré. They're not really liking that too much. I mean, Michael Jackson a comme na bajo, they don't really care about us. Je pense que bisous to exactly what happened to him. Right? T'as même au Congo, right? Vous voyez même quand le Koffi Olomide et tous les émissaires, comme la bêtise, tant Kabila Yayaki. C'était fait by design. Tozolanda, bien sûr. Kabila, ce qui il a détruit la société congolaise, n'a deux choses. Music and les églises, religion. Pendant son règne, il a multiplié les églises. Pendant son règne, musique peut kenda qui pensa south. Right? Ba monsieur bazoko mba sepe ba mama pesa ba pisima sepe loko nini nyoso na bana bazoka, n'est-ce pas? Est-ce que ozali ko contribuer na ko éduquer bana to tu es en train de ko bebisa la masse pour ata moboti na ndako alinga pesa mwana éducation, mais mwana soki afandi ba bafle zo beta na babalabala, voici maka mwana zo yoka tolandi, hein? Maintenant un jeune cerveau qui est en train de se développer. Right? Parce que bana bazana lokola ba éponge, hein? L'enfant absorbe tout ce qu'il entend, hein? Bino ba psychologie boyebi que ça partir à l'âge de 27 ans qui est de front lobe, hein? Où est responsable pour un raisonnement pratique et se développer complètement. Batumsus même c'est à l'âge de 30 ans. Batumsus peut-être à 25 ans. Mais you know, et surtout les premiers 5 ans à vie à mutu, the brain is just severely underdeveloped, right? Ah, mais moi, un enfant fonctionne carrément avec émotion et intuition. Vous voyez? Mais tant que tu bébé, aussi bébé ozo sakanisa, ozo sekisa, bébé pas ozo seka. So que bébé je t'aime, est-ce que bébé a bien reconnaître je t'aime? Bébé t'aime pas comme kango? Non. Bébé ozo tang expression ya longina yo, et énergie na yo ozo ko dégager, bébé a bien interpréter que tu ozali ko transmettre l'amour et la joie. Parce que ceux qui peuvent gagner bébé, hey toi, laisse-moi. Bébé yebi peke on dirait tu es fâché ba bébé msuku to kepte pa bandi ko lela tolanda. Est-ce qu'à comprendre le kolobi non matangi tes émotions expression longino comprendre que ça c'est négatif, right? So maintenant tala bana le cerveau en train de se développer ça le la éponge nanu habilité à réfléchir avec logic et thinking te bana wanande batu kabila oyo bazalaki ko target ba futi ba musicien ba mbongo na ba pasteur bo siemba ba buzoba bo bebisa ba société pona bo bebisa ba bongo bana wana, right? Well, parce que mutu déjà na ba ja 20 ans 25 ans occupé ko bota comme parent. Maintenant un cerveau qui a déjà été corrompu maintenant et que l'obi a boti, il va donner quoi comme éducation à son enfant? C'est comme ça qu'on détruit un peuple. Tozolanda, voilà. Mais na nyonso na boko remarquer loko nini ekotaki mfranga le mupatasi tolanda nde bandoko nanga eskana lobaka ke tant bokanga na critique à vos églises ici. C'est vrai que peut-être au commencement l'église avait bien commencé, but somewhere along the line église tangu batombe na piège ya government tozolanda. Regardez même au Congo, vos pasteurs bakoma liés na ba politiciens tokani
Où les pasteurs va renoncer le mal. Où l'église est la neutre est pour la masse, la société. Église est commis, donc le pasteur va commis branché avec un politicien quelconque. C'est ça de corruption. Le pasteur va envier mode de vie, il y a un pasteur qui a mega church. Bango pe, bazala loko la bango. Et l'église a perdu sa vision. Et tout le monde conséquence. L'église est la seule du monde. L'église est comme un élément nuisible du monde. L'église est pour perdre ses qualités. Les pasteurs, moi, il y a les souverainetés parce qu'ils sont agenouillés devant le système de la bête. Mais c'est ça la réalité des choses. Hein? Un pasteur qui obtient l'argent venant du gouvernement. Le pasteur là, il va gagner mon côté. Mais moukou n'attend abandono ba $300,000 de la PPRD. Boga yim kuna azo critiquer bango, pas du tout. Parce que ba kangi munoko. Mais bande konanga siko na nyosto na totala siko yo, comment est-ce que Dieu nous regarde? Est-ce que nzamba zo se prenda makambwana? Non. Yango bomoni tango apesa ki biso mibeko. Apesa ki yango na tina. Tango a interdire Israël. Bo envier te. Bo copier peuple mususwana te. Aye bakitina. Parce que Nzambe wananda yebi pe faiblesse ya Israël. Ayebi le prix à payer ce qu'Israël bako isamina mabe. Parce que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Azomona 1000 ans devant toi. Ayebi ke loko boso ki kaka bodo introduire mabe oyo. Voici 3-4 générations conséquences nango. Or, lui il vous aime. Vous êtes son peuple à lui. Aboyi boko isamana mabe wana yango bien avant à interdire bino déjà likambo. Mais le système de ces globalistes, parce que ça machine moko bandaki déjà depuis kala, bien sûr. Bazaki na vision na bango mususu, right? Ba kote libiso na ba branche oyo ezali ko traiter na société directement. Na pesi un exemple les églises, politics, na music. Tokani, hein? Pona ko bebisa mitu ya bato. Na condamné ba pasteur mingi, mais na condamné ka toujours bino pe soi-disant ba chrétien. Parce que depuis na bandi koloba bozo kanazo defaka toujours ba nazo pe se référer na ni référence biblique. Soki bosale la kata Joshua 1:8. Peut-être ndelelo bokosami ndenge bokosami wanate. Parce que bande konanga sont sérieux. Okolo bateko olingioza la proche na Nzambe molekisaka tano na méditation te. Olekisaka tano na ko étudier sa parole te. Oa comédien du monde entier. Hein? Mais pour yo oko comprendre la nature de ces dieux-là, to an extent, pour comprendre à 100%, mais au moins on a une bonne idée, tu dois quand même comprendre aux autres avec quel Dieu. Mais tant que yo moko zu Bible ngo ezalaka ko simba ko dimanche po ba mona ko tie Bible na sali peka, OK église o komi ba jubilation wana komaka, po ba kanisa ko zo koma bloka malongo yo moko to ko tanga te. Alozongi na ndaku verset moko te zakana mutu na yo. Mais c'est comme ça qu'on vous trompe, on vous manipule facilement. Tozolanda, non, nous pouvons donner tort au pasteur et tout. Mais le discernement vient aussi parce que tu étudies, soi-disant, aux autres étudier la parole. Donc, on va reconnaître que, pasteur a dévié, nzela na Nzambe. Mais besoin de reconnaître en côté parce que vous êtes d'abord de paresseux pour botter ta parole en go. Et puis, vous n'aimez pas passer le temps personnel dans la présence de Dieu. Chaque fois, les choses spirituelles ne peut qu'être enseigné spirituellement aussi. Tozolanda, quand tu reconnaître la voix de Dieu, tu dois entraîner ton esprit. Na ko reconnaître ango. Et ça que le fait que tu l'église chaque dimanche, non. Tokani, c'est quand tu prends le temps là dans la solitude, osa yomoko, relaxé, sans de dérangement de gauche-droite. Tu commences à entraîner l'esprit nayo et à la focaliser à l'esprit de Dieu, à la présence de Dieu. C'est tout un exercice, bande konanga. Oui, oui. Mais bandeli, tango bandi, cet exercice là nasika,
okozala na tendance à kozala moins distrait. Ça prend la discipline. Hein? Mais trouve-toi un endroit calme. Okoki même kotia une cantique commune que zoko édifier yo, ça t'aide à relaxer makanisi. Et reste là tranquille. Tanga ta verset moko na Bible ezali ko toucher yo. Right? Si manango ponangai na conseillaka, parce qu'il y a aussi les esprits qui peuvent faire l'interférence. Hein? Oui, oui. Tango se concentrer ndengwana, tu es en train de toucher notre realm, n'est-ce pas? Il faut faire attention. Il faut que tu demandes à Nzambe au petit moment na maboko na ye qu'il garde ton esprit, que oya sous influence des esprits adverses te. Olingyo connecté avec l'esprit de Dieu. Dieu voit la volonté de ton cœur. Okobanda koyeba ko reconnaître quand Dieu te parle. Tozolanda. Batu mususu okoka voix ndenge bozoka yanga iboy. Okobanda koyeba ko reconnaître quand Dieu te parle. Mutu mususu okoko sentir certains signes na nzoto, soit moto, soit musio comme ko beta beta, soit lumière moko komona, mais parce que chacun de nous Dieu nous parle aussi différemment. Mutu mususu komona peut-être alepongie zuyo oloti, soit vision. Mais okoye baka ko reconnaître comment est-ce que ton Dieu te parle. Tozolanda. Mais tu ne peux qu'arriver à ce moment pour reconnaître ye quand toi aussi tu prends ton temps yakufandaka dans sa présence. Okobanda koyeba. Et puis okomona que l'aspect, donc l'homme spirituel en toi va se développer que l'homme physique. Na le bakanabi, nous sommes des êtres spirituels na physical journey. Passager. Alors il ne faut pas que l'aspect physique ait dominé Kibomotonayo. Tu demeures d'abord un être spirituel. Nzoto yo un jour ekozonga kana élément de la terre. Mais ton esprit continuera toujours. Donc pendant que tu es dans Mokiliabat, tu ne dois jamais oublier cette réalité-là. Que tu es d'abord moto spirituel. Alors, ce qu'on connaître, reconnaître yango, connecter ton esprit avec l'esprit de ton Dieu. Donc, comme on attend, ba espèce d'aventurier, oyo ba koko sabino, okoyeba ko reconnaître mbalamoko. Parce que ton esprit sera sensible. Hein? Vous savez pourquoi vous avez trop de bébés spirituels dans des églises? Parce qu'ils ne sont que ça, les bébés. Est-ce qu'un bébé, ce qu'on peut se livrer? Il y a autant de livres. Il y a autant de livres. Right? Parce que bébé a beaucoup d'attention dans l'alphabet T. Un soi-disant chrétien qui ne lit pas la parole, qui ne passe pas le temps dans la méditation. Il y en a bébé baza, même pied d'égalité. Quand un danger vient, qu'est-ce qu'un bébé fait? Bébé agangaka pour mobotina yako secourir ye. To lundi, hein? Moboti azanani, aza adulte. Pour pas zalaka bébé, il y a une fois dans sa vie, n'est-ce pas? Spirituellement, c'est la même chose. Tango kaka ndengo yaka wana mokila batu, ton esprit zaka na même étape wana. Tu n'as pas grandi spirituellement. Quand c'est menteur, baka ko séduire bino. Bozo koi samaka lokola bana mikie, parce que esprit est qualité. Et na kolobela bino pour na clôturer ce sujet. Au cas où la nature résolve bino le côté, tikanga ina simplifier makambo. Tozo vivre na tamoko popotanga kanka na Bible. C'est lui qui va persévérer, c'est lui qui va persévérer. Persévérance ne peut la canine. Na makambo belé. Même les tentations qui tentent tes croyances morales. Tout ça là. Hollanda. Ne sois pas que tu es allé à l'église toute ta vie et puis un jour, bah piéger yo, allez, boum, okoisami. O effacer, bah fort nyosto salaki. Parce que okoisama kapona nini? Manque de discernement. Pourquoi tu n'as pas eu le discernement? Parce que toi, tu n'étais pas proche à ton Dieu. Alors à qui la faute? Ah, Tozolanda. Hein. Donc, il faut faire attention. Mabe eza tout autour na biso na ndenge nyonso. Une personne déséquilibrée spirituelle est une personne oyo badomina kaye. Tu ne peux rien faire dans la vie sokoza déséquilibrée. Ce qu'esprit na yo eza yabana mikie, tu n'es que ça. Ndezomona, vous êtes là au pied ya batu ba de vierge kabino, bato ba kendozo bambonga ba politicien
et chaque jour bozawana, vous comprenez quelque part qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais bozo yeba ko reconnaître angote alubandi ko lela Yesu tala pasi ya Congo, Yesu sunga biso. Ba prions na lamentation, ezaka lokwa bébé a sentir nzala. Hein? Nalo baboye, hein? Otie sac ya fufu biloko tuna kati ya cuisine. Bébé azara to chata bébé inane. Bébé soki nzala kangiye asala kanini? Abandi olela. Bosi bo mona mwana inane atkei na cuisine ke kolamba ana maele wana te. Mais biloko za na cuisine. Toyokani hein? Mais yo mukolo, soki biloko za na cuisine ofandi ozolela nzala, bato bakomono nani? Mutuno esala malamu te. C'est la même chose spirituellement. Si tu avais la parole de Dieu en toi, si ton esprit était connecté avec Dieu, ba pasteur ba kokosa kabinote et puis okofanda no la kapasi ya Congo te. Mais le corps la boza ba bébé spirituel. Même quand le Congo est abondamment riche, mais yo congolais ozaka loko la bébé en train de se lamenter koza nanzala. Tolanda kaka ndenge biso bato mokili on s'attend que bébé un jour lobi akokolaka. Parce que 20 ans après, il y a une année. Spirituellement, c'est la même chose. Le bon Dieu s'attend que yo poye basse que tu devrais connaître. Zamba yebi que na âge boy ton esprit tu devais fonctionner à tel niveau. Hein? Quand début se veut que te que na 10 ans il fallait que des choses à la 5e primaire, right? Si tout le monde a 10 ans dans la première primaire, tu dis que ça ne va pas. C'est la même chose. Tant que spirituellement, on a 40 ans, mais niveau no esprit, on a le bébé moko boy. On te trompe pour na makambuku to zalaka na Genesis chapitre 1. Nde place ba trompe la kayo nan. Do yo kut ba trompe atana makambu ba prophétie ba Daniel ste. Yo ba trompe no na masolo jardin d'Eden. Moza okano ezaka grave. Bongo bino ba trompe kabino na ba verset complexe ya Bible. Bino ba trompe la kabino kana makambu Garden of Eden na makambu ya Malachi chapitre 3. Boete na makambo ya roi Nabuchodonosor, toute autorité vient de Dieu. Quand bloc on aime ça ne pas tromper la cabine ngoti. Basi ba tromper bino na makambo livre Isaiah, Daniel, Apocalypse. Non. Ah. Makambo ko tuna nous simple à comprendre, bo comprendre kangote. Kaka ba prophétie ba betu kuna ndeska ba comprendre. Ye mo kona pasteur ku tayeba ta ba prophétie ngo pas tromper bino nango, a tromper bino na makambo élémentaire. Et quand vous êtes toujours à ce niveau-là, comment est-ce que le Congo va se développer? Congo est avec un peuple inconscient. Un peuple qui existe seulement au lieu de vivre. Tant que la vie, oui, tu as été appelé à l'existence, mais c'est pour vivre. Quelle est ta signature sur la terre des hommes? Le loba égyptien batikela comme ça ma référence, n'est-ce pas? Mais le Congolais d'aujourd'hui, quelle est la référence au bozotika na société yabat? C'est total que par exemple 100 ans partir à l'élo, bino nanga ito kozala vivante, n'est-ce pas? Et que bas scholars ba na Congo basala ba recherche, ba okuta loko nini? Ba okuta ba potopoto, ba okuta ba sekel que tozala kande na bakuluna, ba okuta babichaka partout, bakoyeba bato bazakande na l'église chaque avenue. That's about all they're gonna find. Po ba structure mususu compliqué eza ba étranger nde batonga kiango. Mais biso moko ba congolais ba wakutande le bichaka bakuluna, ba potopoto, hein? Ba érosion, ba inondation, ba dalle. Nde bloko ba wakutati. Bongo biso tozana signature msa malamu totika na mokili oyo. Oya biso signature yango wana. Donc, que le peuple va passer qui tant bango mingi dans leurs églises. Mais c'est un peuple qui n'a rien fait. Les descendants de ce grand peuple venant d'Égypte, ba misusu baza ba descendants ba grand peuple ba Nubia, ba Kushites. Mais regardez comment vous êtes aujourd'hui. Un peuple perdu. Un peuple inconscient. Un peuple qui a perdu. Vous n'êtes que ce que vous êtes là. Les êtres mokokaka qui existent. Comme les enfants qui dépendent. Na pasteur ba côté à bango. Qui dépendent na ba politicien ba ko résoudre leurs problèmes. Comme un enfant d'une année. Qui dépend basale le nyonso. Nde place tozali.
na ote bandeko nanga biso yo kanate tokota katikati ya 2023. Oui, je pense qu'il est temps to ça l'effort tokola tozo ba conscience déjà ce cause qui na retard ba conscience misula kango déjà ami 2023 ta yo moko toza kana même niveau cerveau lokola toza kana ngo 1000 ans passé est-ce que toi normal penza d'ailleurs 1000 ans passé que tozalaka plus mayele que tozalaka lelo. Ok bandeko nanga ezalaki nga mamulu ba love you all. Bye bye.